Kofi Olomide souffre de la cryptomanie. Cryptomanie est une maladie moko boye et dans le cerveau. Hein? Ceux qui vieillissent et comme ils connaissent là, abotanika bana. Abeta musique abotanika bana. Tango fayo bazo mata biso tozana se biso ne tozo matisa ye. Peuple tolembi na fayo te pe to lemba ye te. Bango bazo konda parce que peuple azana sima na bango te. Batika fayo la mata vimba parce que biso tozana se ya fayo tozo tombola ye. Chasiningobila oyo yumbite oza mwana. Siningobila oyo yumbite oza mwana. Pona kofi, nalibi ko pona kofi. Alongi bacha na seni, alongwa aza mutu pamba libosu ya peuple. Mutu pamba. Botika yake ne kuna na mboka na banga uta. Tango Adolphe Muzitu alobaki. Clairement, nous devons faire la guerre contre les Rwandais. Oyokaki MLC réaction nango. Oyoki réaction ensemble. Oyoki réaction bango ba côté ki bango non alobi mabe. Nyonso oyo ezali ndeko Chilombo. Mutu alinga koti sa population conflit na policier. Alinga koti sa population rankini na policier. Poya banda kobata manasima rankini wana. Biso tozali lamuka. Lamuka eza état d'esprit. Tokoki kobanga mutu te na kati ya mboka na biso. Tokoki kobanga mutu te ata que nous sommes des Congolais. Nyonso wana nde Congo bilaza kosala azana posa ayeba kiye Martin Fayulu parce que jusque là na comprendre été. Fayulu tango asala ka marche na ye atikala jamais kozwa échec. Fayulu tango aza kosala ba manifestation na ye population basaka toujours na sima na ye. Pote mokili mobima bayebi ke azali l'homme de 62%. Et loko etini biso toke na mwamba ezali nini? Nde Congo bila akanisi ke changu pamba nde mutu bavotaka Fayulu. Ore eza changu pamba te mutu bavotaka Fayulu. Fayulu bavotaka ye na territoire national. Na kati ya ville province na biso na capitale. Fayulu tovotaka ye na changu pamba te. Fayulu tovotaka ye tous les 4 districts ya mboka na biso. Yango na combat oyo baza kobulisa biso baza na posa bayeba finalement soki Fayulu aza majorité partout. Yango moni mokonzi alobi na biso boye totika changu tozo sumwamba poto lakisa bango ke non ya solonga nazali la population tokozala na mwamba pona kolakisa ngobila ke Fayulu azaka na changu pamba te azaka bisika nyonso soki tosisi na mwamba tokesala suna funa soki tosisi na funa toke lukunga nyonso wana tosala ba plein po bandi makaya solo Fayulu nde azali populaire yende mutu bavotaki na se mboka na biso awa. Yango na bengi bandeko na biso. Et puis na yebisi ba policier na biso mboka. Policier azaka na service national. Cela veut dire mosala ya policier ezali pona commettre sécurité na population. Et loko oyo elinye kota confusion. Yango na yako lakisa bana mboka leko bisabino ke nyonso oyo ezali ndeko Chilombo. Mutu alinga koti sa population conflit na policier. Alinga koti sa population rankini na policier. Poya banda kobata manasima rankini wana. Toye ko comprendre yango. Yango tolobi boye. Marche na biso ya lobby. Toko finga policier te. Toko banga policier libanga te. Les policiers seront là pour nous sécuriser. Toko banda marche na biso na rond-point ngaba. Toko bima ba parti wana pe toko lekane échanger. Toko koma tina première na Tata Raphaël. Bisika mokonzi mboka akopesa biso message oyo peuple akochana mutu poto kenango na yango na bengi bandeko na biso libanda komba oyo ndenge bino boza kobunda kuna na pesi bana France Longonia na makambo bosalaki ya kokende ko déposer memorandum na bureau ya tribunal international ya CPI na pesi bino Longonia na yebi ke komba oyo bino pe boza na kati bino pe boza kopesa maboko bino pe boza kolakisa force yango tikete Nzambe alola pa mona bino bandeko na biso ya Belgique bandeko ya côté nyonso ba Europe États-Unis d'Amérique na pesi bino Longonia ndenge boza ko soutenir combat ya président Eli Martin Fayulu
lobi bocha matoi losambo na bino ezala toujours likolo na biso tokobima na nzela tokotambola mpona koluka demokrasia ya mboka na biso bonsomi na kati ya mboka na biso epesama. Ngana naza très content mpo batie marche banda kuna mpona nini naza content. Fayulu aza mpona district ya Tsango seulement te, peut-être bazo confondre. Fayulu ata balobi abanda na Caligres abanda na wapi bakomona population bango nde bazosala erreur, bango moko bazomatisa gaz ya Fayulu. Ndimelanga parti ya lobi nde bakondimake wi Fayulu aza Congo mobimba. Fule kozala lobi bakokomprendre te euti wapi. Tsango bakozala ba district nyonso bakozala bakokamwa. Toza très content pour la marche à lobby, tokotambola lolenge ezali. Toza na dage loba na munoko na biso so moni bazolamba mwana soso menzungu etondi c'est que maman aza na se. Ozo comprendre. Tango Fayulu azo mata biso toza na se biso ne tozo matisa ye. Peuple tolembi na Fayulu te pe tolemba ye te. Bango bazo konda parce que peuple aza na sima na bango te. Batika Fayulu mata vimba parce que biso toza na se ya Fayulu tozo tombola ye. Marche à lobby kotika la histoire ya libela na RDC. Soki nani police akoya pona sécurité aya aza ennemi na biso te, aza pona biso pona ba bien na biso. Ako sécuriser na ye, biso toza na problème na police te, mais biso nde toza na réussite déjà, tozo mona réussite à marche à lobby. Loleye koza ezala mbula mwana mama, oza na ndako, oza na coin nyonso. Ezala mbule bani na 5 heures toza na nzela. Mbule eza mai tosokolaka. Soki eza moi makasi biso nyonso toza na nzela. Moi elobeli biso eloko moko te. Jusqu'à ce que tokokoma na Koidro. Place opesa meeting monde entier botala biso lobby bokomona réussite ya Fayulu mukolo ya lobby. Eloko mususu abakiseza te toza na esengo makasi. D'ailleurs, Tsango bazobenga zone rouge eza zone rouge te. Au contraire, avant 8 heures, Tsango bakozala déjà batondi, tokozala plein déjà place wana. Mususu 6 heures, bakozala bakomi po baluka ba 4 heures 5 heures déjà bakozala kuna. Tango batu mususu babanoya, Tsango bakozala déjà rempli. Bobanga te, bokomona gaz ya Fayulu po bino moko bozo matsaye. Nde tour mususu bolobake banda kwe mususu, bokomona ye kaka. Ata boloba banda na mbankana, bokomona batu plein. Donc ye azo mata po biso tozali eloko akoloba ezali clairement ezali que omoni batu wana lokola bazobanga Aigle na président Adolphe Muzitu lokola bazobanga bango bakei koloba libanda ya mboka ke Fayulu akopéraka te, Fayulu aza étrangeant, Fayulu aza mutu oyo aza coriace aza radical, donc aza mutu bakopesa confiance te. Yango tolakisi bango ke avec la technique, il y a une négociation, tu vas retrouver peu marche. Bas une pression. Et si on marche à la mouka va autoriser. Bas une pression à niveau national, à niveau international. Tu as meeting, arrête ça la marche. Déplacement wana, ils allaient simplement dans mécanisme na bango. Bango ba koli qui a été, bazoko banza a été que Fayulu azaka populaire a wana kati ya Tsango. Lokuta monene. Lokuta monene. Fayulu ata batie na mboka ba pikme nyoso bakolanda Martin Fayulu ata batie na zamba banyama nyoso bakolanda yango wana ndeko mwana mboka pona koloba bosolo ezali bobangi ezali malamu tolakisa bango que Fayulu azaka leader ya Tsango te aza leader ya mboka Congo mobi pe Afrique mobi ngaba sera tombé lemba ekoyoka biso tokoleka ngaba par lemba ngaba tokoti lemba super tobibanga changer et mokolo oyo tokotia makolo na limité on a marche ezali mokolo wana po tokokuta na échangeur tomatisi Koidro eza déjà marche monene rien n'est perdu la mobilisation est au zénith ndenge tozali awa toza mobiliser toza ko mobiliser biso tosala la politique ya bitumba te tosala la politique ya mbongo te tosala la politique oyo tozolanda intérêt ya peuple congolais. Nous sommes le peuple. Ceux qui le loboye to souffrir, to ko sepela te. Ozomona ka mukeka ba nezo sepela. Mais la majorité ya peuple bazo sepela te. Bonzi nano akenda STT. Martin, rappelez-vous,
Martin Fayulu et Adolphe Muzitu bakenda ko fêter Noël na kati ya Est ya République démocratique du Congo bakenda tina front. Est-ce que Mbonzi ça bimisa ba tupo na marche à Est le 17 janvier 2019 awa na Saint-Barthélemy tant que lobi ndo à la balkanisation. Est-ce que Mbonzi ça qui wana tangu to marché ba toboli ba piné ya président Louis Martin Fayulu pour na koloba non na massacre na Beni non à la balkanisation. Mbonzi ça qui wana awa moto atikali côté lemela makambo ya Este ezali mwana mboka Martin Fayulu Adolphe Muzitu obani omonaki tango Adolphe Muzitu alobaki clairement nous devons faire la guerre contre les Rwandais. Oyokaki MLC réaction nango oyokaki réaction ensemble oyokaki réaction bango ba kotelaki bango non alobi mabe mais batu oyo baza na posa ya kobundela mboka nde bango wana peuple ya Este azali na sima ya Martin Fayulu wana eza ba parole ya kolinga ko désolidariser kolongo la peuple Est na sima ya mukongo ya Martin Fayulu luvunu ekosimba te ndeko ekofo Kofi Olomide c'est un aventurier nalobi clairement yoka Kofi Olomide souffre de la cryptomalie eza maladie moko boye etala cerveau soki vieillesse ekomi koyela ye abotanika bana abeta musique abotanika bana parce que Kofi Olomide d'abord as exemplaire na mboko te moto abota na ba nancese ne kama tata alataka ba couper na ba sengle nde moto bakotia na seni wana seni ezali esika faut batia moto ya sérieux il faut batia bato oyo baza na souci ya peuple. Kofi Olomide c'était membre ya parti ya Bahati Lukwebo awa kala mingi te auti ko sadere na parti ya Bahati Lukwebo bakamata buta bo Bahati Lukwebo oyo aza na kati ya union salité bakamata bapesa ye seni Kofi azali boma soki musique ezo futa te akanga munoko bana message na biso tozana esengo mingi na ndenge président Eli bandimi marche na biso alamuka ezala tosepeli mingi tokumisi mokonzi na biso oyo azokamba biso na kati ya eside pe lamuka Adolphe Muzitu na ye donc clique mobimba ya lamuka topesi bango mbote ya tro marche alobi tosengi ba militant nyonso biso ba militant toya ebele to soutenir mokonzi na biso oyo aza na lita kitoko azobunda pona peuple congolais alia amela biso ba combattant to zwa pe misala lobi pe to koma bato na kati ya mboka oyo batanga pe kombo na biso donc lito tozobunda eza ya kwanga na mbisa la mer te tozolia eza lit oyo congolais ko se retrouver aneko ya mais na no Gaona Kao, aneko ya toyebi ke tozo se retrouver. Kofi Olomide aza musicien. Kimi na mona musique na ye na mona gaza na ba virus ebele. Azala rankine makasi na baninga mususu. Atiki musique akoti na politique. Aliboso ndeko na biso ranso na kota na politique ta ndenge akoma. Toke na makama marche. Lobby tozana marche na biso munene. Tozo bandango na ngaba. Effectivement na Kianza peuple congolais nyoso du fait que biso tozaka ba jeune soko zupe me zo bango no bien papa mokolo azati tozaka ba jeune toko lemba Martin Fayulu te eloko kabso na foye ezaka liwa suite fait za biso ba toyo kolongola mboka o na passe biso génération na biso ne toyo kolongola peuple na passe mboka oyo tant tozo bota mwana ozo sokolo ozo bwaka ye mwana na nga kozala premier ministre nzo nde mwana kozala kuluna mwana kozala fumée de chambre tala biso lelo eloko malunga kosala ezate to mene vie moko difficile ngobila marche fo bandata na porte ndaku na yo osalere elobi ke changu te ba banda soki mwamba soki funa basalere bandango ata na porte ndaku na yo Fayulu koma wana okomona niveau ya quantité ya pays po ba ko Martin Fayulu tibisi ya kotika mbombe na ye mais pour le moment le marche bana lobi na rond-point to suka ko hydro na première merci na lobi na moni kengo bila bangi changu kwa
bango balobaka ete Martin Fayulu alingi kaka kosala marche na Tiangu mpona nini te bakomini mosusu mais eza bien mais naza koyebisa Gentini Ngobila tombe oyo amonaki na Saint-Thérèse peut-être eza moke mpo ndenge tokozala wana tokozala ebele surtout base quartier 3 tokozala wana 4h 5h toza deja wana tokolakisa bango ete ata Martin Fayulu asalama mpona Tiangu te Martin Fayulu asalami mpona bakomine ebele tokolakisa bango ete mokonzi oyo aponani na peuple oyo biso tokende kovote na se ya mbula c'est Martin Fayulu président élu yango tokoyebisa Gentini Ngobila oyo eza yumbi te jamais okobanda kotiela biso balimiti oyo tokobandela marche jamais mais tolobi boye lokolo ndimi marche salama osali malamu mais yebake biso na lamuka te nakumisi ye te nazokoloba boye asali malamu po ndenge eza nano atikala kondima marche na biso te lokola ye ndimi marche na biso asali malamu ya tolobi boye soko kotinda bapolisier na barwandais pesa bango conseil baya kosala nini kosécuriser biso na marche na biso yango tolobi boye biso tozalaka Chine populaire soki oboyi Tiangu biso partout tokende ata marche esalami na Lukunga ata marche esalami wapi yebake tokozalaka Chine populaire ata toke na Lubwaku ata toke na mboka bapiki me yebaka ke Martin Fayulu président élu aza kaka na population yango na pesi yo longonya na yo Ngobila lokola yo ndimi marche na biso mona menga kutu na kanisaki marche kobanda na hôtel de ville po mona pe ya ye population bino bosombaka bato ye sombaka bato te naza ta na 50 francs moko te na marche yo na osala koza na président élu apenga polo te apenga 10 000 francs te nayebisi bamusicien congolais lokola Kofi obosani musala na yo ya musique lelo pe okomi politicien lokola okomi politicien il faut yeba tokosunga yo banda lelo komeka te ke eza na commune moko ya Kinshasa obeta ata concert okomi arankine na biso oza rankine na biso population ya Congo oza na rankine na biso nayebisi bandeko na biso baza libanda ya mboka bomoni Kofi atiki musique akomi politicien ennemi ya peuple congolais nayebisi ye soki gouverneur ya mboka soki ya ndenge nini nayebi te yo gouverneur tala nani mibeko ya mboka balobi nini congolais nyonso aza na droit ya kotambola na etandi nyonso ya Congo lelo yo komotiela biso balimite ça va merci nayebi te sokola na mibeko ya mboka tolandaka te bapesi ministre ya congolais nyonso atambola na etandi ya Congo lelo yo komopesa biso limite merci olingi kutu oye po pesa marche kete tobanda ata na palais du peuple po bolobi Tiango nde bapesa na Fayulu bato ngai moto azosolola mutetela 100% ngai mutetela 100% lobi Fayulu atindengi ata 10 francs te naza na 5000 nakolia nakomela mpe nayebisi yo lelo jour Fayulu akotia candidature biso ngai yo na obimisa ata $1 pona namoni Fayulu nde aza na idea abongisa biso mboka eloko nga ningena yebisa yo yango wana yo oyo nyonso ayebi ke te congolais oyo abengami congolais lobi marche ya bana mboka ata botindi Fayulu na ba Congo biso tokoma lobi kuna eloko na ngena yebisa bino yango wana botala ndakala bino bolobaki petit poisson Fayulu aza petit poisson mais lobi boko vivre Gentini Ngobila oyo yumbi te oza mwana Gentini Ngobila oyo yumbi te oza mwana
oyo eza Congo eza yumbi te omonaki province moko boye yo bandi koboma bato oyo eza Kisasa marche alobi toza na elengi donc lobi baomona peuple congolais nyonso na bana na biso tokenda na bango na bana na biso nyonso baomona biso na rond-point Ngaba place oyo tokobandela marche tolembi ete tolobi atake Kindu soka lobi tokende atake Maniema tokokende kutu zoto sisi batourna oyo tokokende na nini na Kabeya Kamwanga kuna tokende biso nzo pa bakelamuka ezali so lobi pour la marche toza bien organisé lobi toza marche monene mais ngobila toyebisi bino boye omona na Sainte-Thérèse to sensei batu ya Moso tozi batu na yo tozi batu ya Félix oyo asalaka propagande tokangisi bango mona bango na Sainte-Thérèse oyo mona lobi eleki oyo mona lobi eleki bandeko na ba diaspora na pesi bino mbote États-Unis Amérique France Asie Allemagne Angleterre donc bino nyonso na pesi bino mbote oyo mama Charlotte na bino alobaka mingi na micro mama Charlotte na bino alobaka mingi ado défendre bino le bino boza na poto biso tokosalela bino ba base le mkobo okita poto na propagande boya kotala ba base moko bokiti wana le bato baza na Assemblée nationale atopesi bango baye rendez-vous na 2023 so batieni baya tobuki batieni beno to nyefuni yango le tozozela bino 2023 awa tozozela bino tobi toboyi bino te ba diaspora na biso nyonso oyo baza kuna tozozela bino na 2023 tangu bokoya olanda base moko ya Changu ya Lukunga ya wapi oyo mama na bino mama Charlotte nalobi moni mboka ndenge toza boye mboka eza kokufa bajene bakosala misala bazosala su misala te bakoma oteka baboudin bakoma oteka bamai bajene na propre bakoteka misala bakosala misala bajene na propre bakosala misala bazomonela te yango nalobi ye moko papa aloba mpona bajene oyo bateka mai papa Fayulu aloba mpona bajene oyo bateka babude mpona kofi nalobi kola mpona kofi alongi batyai na seni alongwa aza mutu pamba liboso ya peuple mutu pamba botika ya akende kuna na mboka na bango uta